Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Motema mabe bandeko affaire ki motema mabe nde makambo. Ki motema mabe bandeko tolobela kango chaque jour to matato kita ki motema mabe mais c'est comme si batu mosusu baza na bango na posa penza ya ko changer na bango te. Balingi na bango ba continuer ka bongo na ki motema mabe moko pas possible. Mosusu mituni pona nini ki motema mabe ya bongo bandeko eza pasi makasi, eza vraiment pasi. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino lisusu star na biso ya kitoko. Star na biso ya kitoko makasi ya kijene. Mukuse na biso ya tolo. Mutetela moko ya tongo makasi lelo na memeli yeyo bandeko makambo eza ya kobeba, makambo eza vraiment ya koyinda, makambo ekomi nango somo makasi. Avant to banda na mwa makambo na biso ya lelo kandenge to misana. En tout cas na osenga na batu onyo surtout si c'est la toute première fois ya kolanda émission na biso to ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne batoli ya makasi, chaîne moko ya ba conseil, chaîne moko oyo epesaka ba information moko ezalaka totalement exact. Na osenga na bino bo s'abonner massivement, abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez et que salabiso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Bandeko balova chou nyonso. Ba o nyonso tu balela baby la donja. Ba o nyonso tu basepelaka na baby la donja. Ba o nyonso tu bazalaka soki baby akoti sur scène. Motema na bango ekomi kobeta. En tout cas na osenga na bino bozwa bakiti bo vanda la famille makamboyo. Eza makambo moko foto solola. To betela ngo penza masolo. Bozwa bakiti bo vanda na système moko ya bien. Botia mwa mai pembeni, botia mwa jus pembeni, to sucre na yo, to eloko o nyonso sepelaka komela. Tia yango penza pembeni, tie penza. Mwa biloko akolia ezanga te. Neti nga naza na chips awa, bokoyoka deja ba sachet, naza na mwa jus nanga pembeni. Donc tozo liaka tozo melaka. Côté mosusu, tozo beta pe analyse na biso na système a bien. Parce que makambo yo façon ezo kendeli. Situation ezokende mabe makasi wane photo lo bango bandeko bino bozolanda biso kuna botiela biso kana ba commentaire makam nyonso bokomika na ba commentaire bino analyse na bino penza e ozala nango na commentaire na système moko ya bien eloko to boyaka ezalaka nde mafinga penza nde to boyaka na biso na kombo penza ya nzambe mafinga na biso esimbaka nango te soki bokoloba na bino makambo susu mais mafinga penza to boyaka ngo na kombo ya nzambe bosalaka ba commentaire moko ya système moko ya bien penza bien makasi bandeko makambo eza ya somo makambo eza ya pasi bino moko bolandaki live ya baby la donja. Après barimer nyonso kotambola ke no baby la donja abeli liboma. Baby la donja ekendaki emataki. Baby la donja boye. Bandeko, boyokaki bino moko live na ye. Aloba, eza te ke biso nde tozoya na makambo wana te. Ye moko penza, akotaki ye moko penza alobaki. Baby la donja a regretté mingi tellement mingi makasi comportement ya ba comédien. Alobi ba comédien baza motema mabe makasi.
pona ye batu nyonso to balingaka ye te amentionnaki ka kombo ya mutu moko nde alingaka ye mais mingi azalaki na kombo ya bacomédien ke bacomédien balingaka ye te ata moke te bandeko je suis sûr ke batu oyo bauti kolanda émission oyo nasalaki na pibliaki yango na journée émission wana en tout cas nalobaki déjà nalobaki que non bamakambo ya baby déjà ko circuler na ba réseaux sociaux ba rumeur oyo ebando tambola mataka kitaka ezalaki na ba comédien déjà ba pibliaki yango na ba Facebook ba pibliaki na ba page na bango o nzambe akosunga baby zwa kimia Dieu est au contrôle déjà wana ezalaki ba flash ya ko flasher que non santé ya baby ezalaki bien te to baby azalaki na bien te donc babandaki déjà ko flasher ba o flashaka donc ezalaki bongo siko ye moko tango ayaki kokota na live na ye nde aye kobimisa nyonso ke bacomédien balingaka ye te yango tomona mikolo oyo bebe bando lisusu komonana te na bafilme ebele mosusu omonaka ye moko asali biloko na ye atie na chaîne na ye mosusu omonaka bafilme na ye moko nde okomona ye mais na bafilme ebele abandaki vraiment koapparaître mingi te motema mabe ya bacomédien nyonso bandeko tobetaka sete nyonso soki tosala baémission tolobaka kaka bacomédien bolingana mais bango mpenza bayelaka kaka biso ke no biso bayoutubeur na bayoutubeuse nde tozalaka songi biso nde tokotaka na bavi na bango et pourtant ce n'est pas ça bino moko bolandi bacomédien bolingo eza te bacomédien bazolingana te bolingo eza te parce que makambo ya baby ka ndenge alobi ke no ezalaki baproblème ya molimo ata soki bokomprenaki te ke no bamakambo ezalaki problème ya molimo te mais baproblème wana eza baproblème oyo ifale nanu bogarde yango bino moko même bala moko oyo ka bayebaki ke no baby la donja kuna boye mbala moko bakomi kopanza mbala moko bakomi kokotisa na ba réseaux sociaux bakomi kopanza ba matière bakomi kotinda bakomi penza kotinda parce que bayebi ke sotango na tindi matière ngape bakotindela nga moi quelque chose eza ya pasi bandeko ezosala pasi na motema komona age ya baby lelo na ba émission aye kosala ba émission moko ya kolela eza vraiment ya pasi makasi tomona kata mutu mosusu aye peut-être na ba émission moko aye ko apprécier batu aye koloba ke non en tout cas famille artistique eza famille moko ezosunganga mais komona situation ya baby akoti vraiment na life pona koya kolela ke non ba comédien famille na ye artistique balingaka ye te bazolingaka ye te eza vraiment ya pasi surtout bandeko problème moko oyo esalaki nga pasi makasi eza ke komona baby la donja azalaki tellement pembeni ya mama Olive bino moko boyebi toyebaki makambo wana depuis kala baby la donja azalaki pembeni ya mama Olive et du coup ka boye tokomi komona ye lisusu te nzoka eza na bato ka ndenge ye moko alobi bacomédien bakendaki bamosusu batie kosimba bakisi toyebi te bao bakendo simba bakisi soki baza manani makambo bandeko makambo ezotambola makambo eza somo donc bamosusu bakendaki mpe kosimba na bakisi eza pasi komona baby la donja nalobaka ngo chaque jour bandeko baopenza balanda émission nanga baopenza balandaka baémission nanga oyo nasalelaka baby la donja bamo oyo na répétaka ngo chaque jour komona baby la donja en tout cas alakisaka penza place o baby auta éducation moko ya malamu baby la donja azwa éducation moko ya kitoko makasi oyo penza biso toza nanu na bana baza nanu mwana bana mike eza ba éducation moko ozokolisa pe mwana olobi ke un jour ata soki mwana nanga akozala star soki mwana nanga akozala na ba réseaux sociaux quand même ayebaka ndenge nini na ko se comporter envers le grand to envers le petit baby la donja azalaka na respect moko oyo eza naturel eza te que non respect moko azo forcer yango neti batu mosusu bazalaka omona mutu moko boye azana moi respect moko c'est comme si azo forcer yango push
Non, il faut respecter. Tant qu'il y a des milliers ceux qui boy, il faut respecter, il faut ça la boy. Mais avec Baby La Donja, ce n'est pas le cas. Baby La Donja déjà de nature, azalaka vraiment na respect na ye, donc au moins respect moko eza ya makila. Eza vraiment respect moko azwa depuis bo mwana. Balakisa ye que non, mikolo ba respectaka bango. Il faut qu'on respecte ka mikolo, ba sakanaka na mikolo te. Il faut qu'on respecte ka bana mike, bazala que non, baza moins âgé par rapport à yo, to baza plus âgé, respecter mutu nyonso. Donc wana penza atambola kanango chaque jour. Et puis Baby La Donja, aza mwasi moko azalaka social makasi, aza vraiment social. Aza social na mutu nyonso tout, asololaka na mutu nyonso, asololaka vraiment na mutu nyonso. Azalaka social. Okuta Baby La Donja teke o yango ba audio ebimaki. O Baby La Donja asalaki kisongi songi. O Baby La Donja amataki akitaki okuta ete. Depuis abanda ba makambo na ya ba théâtre okuta ete. En tout cas, chers comédiens, place union sobo landanga. Waneza kaka mwa toli to pesa bino chers comédiens. Bozala na bolingo. Bozala na bolingo, bolingo penza ya solo. Toyebi ke mutu na mutu auta na famille na ye. Mutu na mutu tango bokuta naka ezalaka pona musala. Bokuta na kuna teke no bo former soki nini ezalaka pona musala. Mais eloko pe oyo faut boyeba bokoma déjà famille. Batu mosusu bokomi déjà famille. Ne toujours mosusu na landa ki penza interview ya tonton Ada Ilunga. Tonton Ada alobaki makambo moko isalaki nga pasi na motema alobi ke non ye babota ye moko enfant unique ya ba parents na ye mais na kokota na monde ya ba théâtre lelo aye kokoma na famille munene sikoyo soki muto alobi bongo donc amoni déjà ke naza na kati ya famille ezalaka ndeko oyo bobotami na soki papa moko mama moko to boza bato makila moko boza soki ba cousin cousine wana ndoko benga famille ata entourage leo to mona ibele ya bato baza na poto kuna peut-être akeka ye na mobali na ye to akeka ye moko kandenge ezalaka nan ba parents batindaki ye kendo tanga kuna akomika ye moko. Tango akokoma kuna ale akomi soki kovanda na flèche moko bakutani bakongole boye akomisi bato wana famille soki lelo likambo ekweli ye avant babenga to abenga famille na ye bato apembeni bato oya mesana na bango de bakoya bato liboso parce que bango bakomi neti famille ezalaka bongo. Donc ata bino na monde artistique na bino boti yango vraiment na mutuke eloko la façon où tu travailles, tu se rencontres, chaque jour tu monani, chaque jour tu sololi, chaque jour tu saliboye, tu mati, tu kiti, tu commis déjà famille, tu lingana. Et que ça la bien, en tout cas bien penza makasi. Bozala na bolingo ya solo. So que monike no moninga oyo, asale linga mabe. En tout cas, ezalaka bien ok directement ko affronter mutu. Que moni makambo lobaki na sepela ki na ngote. Jour mosusu kozongela ngote. Beaucoup évoluer bien. Et puis eloko oyo bomaka biso penza eloko oyo bomaka biso nous les bantu ezanini ki mutema mabe eloko mibale ezalaka jalousie parce que pour nous les bantu tolingaka kaka biso tozalaka likolo ya baninga biso penza tozalaka likolo dans makambo nyonso tozalaka likolo mutu aleka biso te wana ezala comportement ya biso babantu mais la plupart ya ba comportement wana eza batu oyo bayebi nzambe te mutu o penza yebi nzambe te ayebi ke naza na ba jour awa na se ya moi naza na nga pèlerin na se ya moi un jour lelo to lobi nzambe akoki kobenga nga na ke na ngai. Donc vanité de vanité nako bunda pona nini nako jalousie mutu pona nini vomina zala nanga bien na batu nyonso tu soki nzambe apesinga gloire au Seigneur soki nzambe apesinga te gloire au Seigneur soki na moni moninga zui na sepeli nanga na lobi ke OK comme azui pe eza bien parce que peut-être soki azalaki nango te kanga nde naza nango el nyonso alingaki aya kaka mutu tel kabelanga boy defisanga mbongo peut-être defisiye ata kozongisa na ete mais soki nzambe pe apamboli ye de ton côté pe okopema
okobanda lisusu koyedaka ye te okobanda lisusu kosungaka ye te parce que ye mpe na kote na ye na niveau na ye nzambe mpe afongoli baporte ezalaka bongo mais sikoyo biso na communauté na biso ce n'est pas le cas biso tolingaka kaka ngande le moi ngande nazalaka likolo ngande nasombaka mituka ya kitoko ngande nasombaka bandako ngande na voyageaka yango moko ye kutu bebi la donja lobi ba voyage combien sala. C'est pas dur que ceux qui attiennent ma photo, toi postaka te, à publiaka te, on a déjà la qui que non baby a voyagé te. L'autre fois na lombaki yango kutu na ba émission mosusu. Bande ko botia ba j'aime. Botia ba j'aime, bo ça la partage, botia pe ba commentaire. Bande ko sunga biso mingi makasi, ko sunga pe ba tu mosusu. Balova chou, ba commentaire na bino et ko sala penza bien. Baby la donja asala ba voyage ebele asala penza ba voyage ebele a voyage baby la donja sala mutu moko teke no asali eloko il faut batu nyonso tu ba yeba elle n'est pas comme ça yango nazolo ba éducation de base na ye eza éducation moko ya kitoko yango ba parents ezalaka bien mwana na yo tango azokola pesaka ye éducation ya malamu éducation yango mona mutu mosusu lelo licencié lelo azana niveau moko d'études moko boye élevé mais éducation na ye eza niti mutu moko akendaki ata sur le banc de l'école te façon aza agité na vie yo moko kutu komi komituna mutu o penza atangaki est-ce que mutu o penza azalaka mature to azalaka intellectuel donc okomi komituna mais batu mosusu na kotala ka boyo lobi ke non mutu oyo atanga mutu oyo azana éducation moko ya kitoko mutu oyo penza balakisa ye biloko ya kitoko na famille na ye donc eza moi bongo en tout cas bandeko de mon côté na lobango kaka clair nga na moni na nga mabe ata moko te oyo baby la donja aloba na makambo nyonso tu aloba na ye makambo moko te parce que jamais tout le monde a baby la donja ye ko sala ba vidéo pour peut-être na koloba makambo yo oyo c'est peut-être la première fois oyo penza koti alobi aleli penza na live na ya aleli donc esala ka ye pasi na motema eswa ka ye yango ya tout oyo alobaki te na ovanda na nga kimia il faut kaka na bimisa abimisi na ye abimisi na ye c'est tout à fait normal mutu nyonso to ba makambo susu soki tellement olati na motema yango epesaka ba dépression yango epesaka ba stress yango lelo bato ebele bazokufa ba stress wana ozalaka na makambo zo garder na motema oza na makambo zo garder na motema siko ezoliaka yo malembe jusqu'à ce que sorry je m'excuse okoma na tamoko boye motema ekomi lisusu ko supporter te motema ezokoka lisusu ko supporter te tellement makambo ekomi nango ebele donc ezalaka mwa bongo en tout cas na moni na nga mabe oyo baby la donja aloba te na moni nango na nga yango te et je suis sûr que na minute oyo ka ndenge déjà tokomi komona batu mosusu déjà bakomi koloba ke non aloba ki mabe pona ba comédien pourquoi akotanga ka kombo ya mutu moko bande ko ba comédien baza ebele na koloba wana bo comprendre pe koloba baby la donja moi kanda pe ezalaki ya makasi penza to yebi ke il y a tant de personnes ba o balingaka ye ezana batu o penza yebi ke balingaka ye bien que toza batu ba bolingo mosusu ata soki mutu alingaka yo peut-être alakisaka yo mais de ton coin là de ton dedans là tu te dis que non est-ce que bolingo ezalaka ya solo to ezalaka par intérêt to ezaka lokuta mosusu to mituna ka ba question ya bongo to mona kata kutu ba marié azana mobali na ndako to azana mwasi na ndako mais azo mituna c'était mwasi oyo alingaka nga est-ce que mobali openza linganga donc ba makambo wana ezalaka surtout na moment ya kanda mutu alobaka penza koloba na ye pona kanda ezalaka bongo peut-être au mona ta na moment moko boye mutu asalaki na minute wana mutu asalaki soki nini mutu asalaki soki nini ale wana bakanda nyonso ekoti ezalaka mwa bongo wana na sengi ka ndenge na sengaka chaque jour na balovashu nyonso bandeko balovashu bino moko boyebi na yebi ke la plupart ya bato o balingaka penza baby la donja bazalaka ba mama et puis ba mama wana ba encadraka baby la donja très bien en tout cas ba pesaka ye ba conseil moko ya kitoko
basungaka pe ye bazalaka pe pembeni na ye air nyonso pe temps nyonso toyebi bajeune pe ebele pe balingaka bebila donja tosenga na bino ka na système moko ya bien ka ndenge bomesana ka ndenge tomesana boyebi chaîne ya bebila donja bandeko chaîne ya bebila donja atiaka ba vidéo tango bozo s'abonner kuna bo cliquez aussi sur la cloche de notification cloche wana izalaka bien ceux qui atient eloko kwa sika bokozala déjà informé wana ekosunga ye mingi tango zotiaka ba vidéo visibilité pe eza ya ebele kosunga pe ye c'est aussi une façon de soutenir rien toyebi ke il y a tant de gens oyo bakaniselaka ye chaque fin du mois au moins à chaque fin du mois boye batindeli ye mois eloko chaque fin du mois batindeli ye mois eloko toyebi mais eza na bato mosusu pe makoti ezate me balingaka ko soutenir bebila donja sikoyo façon na bino ya kitoko penza ya ko soutenir bebila donja eza ko kende na chaîne na ye ko s'abonner ko cliquer aussi sur la cloche de notification kuna penza nde boko bandozwa ba notification nyonso ya makamnyonso donc makamnyonso asika bando tiaka bino boko wana déjà kozwa kango bozala déjà informé to alerté wana boko bando talaka façon na bino penza ya ko soutenir ye na système moko ya kitoko penza makasi. Grand merci surtout na balova nyonso na bolingo oyo bolakisa na bebila donja na moment difficile na ye. En tout cas que Dieu vous bénisse abondamment et surtout bo continuer toujours ko prier pour na bebila donja nzambe ya lola a épargner ye na mabe nyonso nzambe ya lola pe a continuer toujours ko protéger baby la donja wana penza nde eza prière ya biso nyonso. Cher Bouchou, cher abonné, cher connaissance, bino moko boyebi makambo ya kitoko eumelaka nangote donc tokomi na biso na suka na moi épisode na biso ya lelo kandenge tomesana moi partage moi commentaire moi j'aime et ko sala biso oyo peza tolobaka chaque jour tokos makasi bandeko air nanga ekoki na lingi na lia chips nanga na moi jus nanga na melaka na liaka na système ya